Support massa na biso ndeko na biso donc normalement il faut oh là là TV, Moscow. Merci de nous suivre partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre chaîne Global Télévision Moscou. Donc nous émettons à Moscou, la capitale de la Russie. Donc voilà, merci beaucoup. Comme vous le savez, sur votre chaîne Global Télévision Moscou, on est plus là, nous sommes là pour plus faire la promotion de tous les artistes musiciens comme comédiens. Et puis on fait aussi la promotion des athlètes. Donc athlètes, on attend toujours athlètes, toujours judoka, boxeur, footballeur. Et on a des musala oyo. Tu as kanango nabaitando ikena bino. Lelo na sommaire lelo tokola kisabino, tokolo belabino pe plus d'achat combat na ndenge apolaki combat na contre Ankalaev wazali russe. Donc et puis toko solo là arrivé naye ndenge zaki na Moscou. Toko solo la paix en image la plus toko solo en ming en image. Toko solo la paix ndenge pesé zalaki. Après pesé ndenge akutanaki na ba congolais ndenge ba congolais ba yambaki vraiment na esengo makasi ya komona ndeko na bango congolais baye ko bunda baye ko soutenir ye baye ko support ye ndenge ba anglais balobaka. Et puis tokozape point moko tokolobela pe ndeko Yuri asalaki vidéo moko esali pasi pe mawa tokomeka pe kolobela yango na tranche na biso ya lelo ya Global Sport ya lelo. Donc sans plus tarder avant na banda tokota na vif sujet ya masolo biso tokopesa d'abord mbote na batu nyonso tu oyo balandaka vraiment biso ba abonné na biso nyonso tu ya fidèle tokosenga bino vraiment ba merci mingi et puis tokopesa bino ba mbote belé bana membre les amis de Karine Mokonzi, on est toujours même moral. Donc voilà, donc merci beaucoup. Donc bino mo boyebi kande tolobara balobara mingi te fait à radio te, on va essayer un peu de parler avec des images. Donc on a dit que Régine lelo aza vraiment bourré na ba image surtout ya combat o elekaki awa na Moscou na CSK Arena, donc la capitale ya Russie. Donc merci beaucoup. Donc voilà, topesika mbote na batunyo surtout pour ndeko moko akomelaki biso abino na ba émission na bino botika obanda mingi na mabanga parce que baisaka biso kotala vraiment ba émission so bobandi na mabanga ebele yango wana. En tout cas le roi bino bozala wana pona tout ça la musala o pona bino. En tout cas tokoyoka vraiment makambo bino bolingi po to saela bino musala ngo vraiment comme il faut. Donc mikolo mabanga e bandozaka na suka. Donc ka ndenge ndeko lobi parce que babi le client est roi. Donc voilà, merci beaucoup. Lelo na Global Sport quand na lobaka na Global Sport ezali émission moko to sala yango na concept moko pona ko edaka ba sportif
o bazo évoluer mingi libanda mboka ba o bazo bunda ba championnat ba compétition moko professionnel na ndenga libanda lokola vraiment visibilité za la raté na ndenga YouTube ni mo boyebi que ba congolais ba koma moi trop côté YouTube yango biso to koma ko ya to zweli bango ba information kuna to nango pona ko diffuser les bino ngo po et les Canadiens moko bien au comprendre oye ba pekete ne kona moko abunaki tel combat a gagner ki to ou a perdre ki kaka na sommet na biso na solo ki yango to solo la ndenge arrivé je pense que Régie Azawana a koki balancer les biso quelques images ndenge tozalaki na kati ya pesé tango ndeko dasha kotaki to landa yango moi muke ndenge to gangaki na kati je pense que bozoka voir na ndenge ezali to landango muke puis to zonga na plateau kaka ndenge ezalaka po to solo la masolo na biso vraiment ya kitoko to elibino lelo to landa Bakasa Ndombe! Dasha! Yeah! Nyama! Nyama! Dasha! 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 Wow, wow, wow! On est champion avec Dasha! 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 Ah, on a vu sauter. Il a vu ici. Ah, lié. Yeah! Dasha, yeah! Dasha, yeah! Donc voilà, binomoko bomoni ndenge ndeko na biso Dasha azaki vraiment so otali to ke malema so botali mon entraîné na entraîné déjà na nini na pesé ndenge zalaki au comprendre que azali dans na benae donc c'était déjà bien. Donc binomo moi je pense que dans arrière-plan déjà bazo c'est la biso systématique ya ndenge tant to kotanani libanda après pesé donc ba impression na ezaki ndenge nini ndenge bato bayambaki ndenge azali osepela plein mais ndele bazali wana donc ezaki le nimo ya osakana te donc tout à la paix en moment muke puis to zonga to analyser ensemble na bino ndenge makambango eko même biso tina suka ya analyse na le tolana bana mboka bana mukuba bayambi Dasha na esengo ya danger po ba oyekota na YouTube donc mete Dasha yo wana mpakasa ya Ndombe yo wana donc lobe animation ko za dans salle wana pe na faire bon lobe oyinda sentiment à Moscou support et c'est un danger Moscou peut sentir que maintenant va retour si biso doza na donc baela to kota mama biso ko ya ko support apakaza Ndombe na boss Baraza Ndombe yeyo ya sika encore ya simba ya sika encore ya sika encore faux Maras lobby double ceinture avancé vanini donc pas question de recul Arobeta mabe. Oui, c'est pour yo support masa na biso ndeko na biso donc drapeau ezala mupanda ya mpakasa ya Ndombe
Tout, ça, tout. Завтра он будет жить. Да, завтра он будет вообще огонь. Ah ya, par contre, tu vas ça là-bas. Tu vas dire belé. Après ça, bonne chance de belé. Merci. Merci à nous les amis. Spasiba. Spasiba. Hayate Barata est champion. Comment les champions? Makambo Paka, ça va comprendre. Paka, c'est la monde. Donc voilà, Bandeko Balandi, il y a Global Télévision, tout ça, on a plateau, on a Global Télévision Moscou, émission Nabino Global Sport, donc on a Global Sport Kandé dans Sebino, tout ça, la mingi pour nous promouvoir l'athlète où il va évoluer professionnellement dans les Libanda. La chaîne, la chaîne promotionnelle, il y a tout ça pour nous promouvoir. Kobetaka mbela na makambo etali sport. Donc voilà, binomo bomoni ndenge akezala qui est très chaleureux. Donc il y avait tout le monde qui était là, il y avait le Congolais moni drapeau ça là qui vraiment esengo makasi yako yamande kona biso dasha ndenge ezalaki na esengo makasi. Donc voilà, mais ce qu'on pona ko betaka moi c'était par rapport ya combat wana. Dès qu'on a vu ça perdre qui combat wana la deuxième round, donc la deuxième round binomo bomoni donc combat wana ndenge elekaki premier round bo sentir que ce beau sentir bo comprendre que ndeko vraiment à kota ina kota raté comprendre ce beau zongi na ba combat na nyo surtout na o abundaki na UFC na États-Unis na abundi UFC awa ils ont des choses différentes. Donc Baloba toujours bon avec Makabo aussi, c'était aussi le cas. Premier combat n'étant Waya qui a boula remporté ceinture et puis il a ceinture. Deuxième combat n'étant Waya qui Kubunda, la deuxième combat n'a eu senti que Aya qui m'a sous-estimé l'adversaire, mais mon adversaire mais qui était dans 12e round. Donc c'est aussi le cas avec Dasha. Vous allez voir que le premier combat à Bunda qui n'a États-Unis azaki na vivacité mususu, mais deuxième combat na été envoyé avec Obunda na Russie, c'était ils ont des choses différentes, vous comprenez. Donc on les a analyse en tant que sportif de Tomika point qu'on lande la makambo, mais apparemment il a moko et clocher qui na kati mais to éviter sur les aginini, mais je te reçois en tout cas tu remets comme moi pour poser quelques questions par rapport à combat wana ndenge yende mutu à répondre biso to meka ko zoé na téléphone, mais suite après combat on a tout tikali ko zoé li sous-souté, mais je pense qu'il a voyagé déjà bientôt là, je crois demain ou soit lelo ça a eu déjà vol naet, on n'a pas pu ko zo kokutana na li sous. Donc yamboka na biso aza double champion na mi-lourd et puis na lourd, donc ils a des à double champion. Donc biso Global Sport tout ça on a pour nous soutenir azana level makasi ya kosakanate. Donc biso tozala toujours pour na ko soutenir ndeko na biso Dasha. Donc voilà, yango na ezaki moi ko to meka mo ko fond la parenthèse mukie par rapport ya défaite na. Donc voilà, to lukato ko teliso moi mukie point oyo et déranger vraiment bana baimboka ya de partout par rapport ya vidéo o ndeko na biso Yuri Kalenga asalaki, en tout cas il sali pasi pe mawa. Donc tantôt il sarabino toujours que congolais
azana en makasi na ba acte ya mikie bonde zola ça vraiment que non congolais azaka motema mabe yo tokota siko na moi dossier wana muke yo ozali boxeur professionnel ndeko na yo congolais azobunda pe combat professionnel ya cage yo ki jamais ko sala attitude wana to poko ki jamais ko sala acte wana to geste wana ya ko za vidéo zo seka ndeko na yo donc sali pasi moi kuna cha vidéo wana ezate po to na tala ki vidéo wana na mona na okaki motema pasi na comprenez vraiment que ah des congolais aza motema mabe ya omoni mboka na biso po bonga il faut congolais meka ko changer nos mentalité na humanisme ovani na poto zo mona ba champion ba poto ndenge ba évoluer ndeko na ata baza na divergence ata baza na ranking so ndeko na ko bunda il faut ça les vidéos moko ya ko réconforter yo ndeko na so boza ba ranking na yo ko jamais ko sala vidéo mo ya bongo yo pona yo monengo bien mais ils ba délire wana ils vraiment déplorable ndeko na nga Yuri oza champion soi-disant mais na roebisa yo que niveau o dash azanango azana niveau ya level ya muke toi tu parles de KO yo bundana le BDF bokindeni tina suka c'est pas un problème mais ça défaite ils a victoire té vous comprenez vous comprendre ils a victoire té hein de konangai donc tout le comment ko changer zala professionnel hein zala professionnel makamuno ekene liboso total yo ozobunda déjà na niveau C total qui combat que no bunda quand même on gagne qui mais niveau za na C trop vous comprenez le niveau za na C ozaki na niveau likolo trobo yango te ozaki na niveau likolo mais niveau no kiti na C makasi donc pourquoi pour na ba délire un champion un maître jamais cause na ba délire ya ko seka ya ko kota na ba ranking ya ko kota na ba polémique et kiti sakaya comprendre so tali champion na biso athlète biso dasha ndinga se comporter ndingi comportement na ezali bo comprendre que ala ba manager moko oyo ba coacher donc okozala jamais na ba futilité ya mambo belezo le kana ba réseaux sociaux ekiti saka comprendre ndeko na ngai donc concept au pesa yo ndeko Yuri en tout cas esali ba sportif tout passi ndeko non sportif tu ko bunda perdre par contre tu allais faire un petit vidéo ya ko réconforter parce que niveau oyaza nango wana za ba niveau moko misusu ba niveau misusu comprendre ndeko nanga ko sala vidéo moko ndeko même moral même si vous avez ba divergence mais moi ndeko même moral combo poli mais c'est bon toujours même moral yo multiplier sous ba travail multiplier technique ba ça ba technique et belé foyer ba mutu temps zo bundana za mulai il faut calculer anglais parce que so tali combat na omona ke anglais o ndeko telemaki en kala e vaza mulai allega déjà dash na taille vous comprenez donc le colonel déjà so abeta on si to fait normal comme il a mamo dasha na mutu parce que a se rendre compte te fakata la taille na ya calculer jambet na mamuni nyoso tout mais ce qui est fait donc on a choisi sousté parce que on a perdu cette combat donc moi personnellement j'étais abattu mais en tant que sportif toyebi que sport ils ont des résultats on a victoire et puis on a défaite donc voilà yango wana to qui vraiment pour na ko lober la peine de konabiso Yuri en tout cas changer mon comportement zala na comportement moko ya ba professionnel jamais okoyoka te dire riner na France kuna ndekone mo bazane na poli asa les vidéos et ça les maté ya on lo makambo nyonso to mona ka pa ba congolais jamais o mona ngona ekolo musu asalango ndekone boxer azana niveau moko na ye ya boxe professionnel a poli ya que ça la vidéo a fingi et lo kone za raté ata na États-Unis ba kambwane zaka trop ya barando mais jamais oyoka ke non kingana zo bunda to Floyd zo bunda boye kingana seke pour na poli jamais parce que combat eza lokola ya lokola mbangantaba o mbangantaba combat la bongo les loko gagner lobi pour perdre les aneti roue zo tourner donc les loko za likolo lobi no za na se yango wana donc ndeko na ngai na opesa conseil mingi zala na attitude moko ya bien
surtout envers les boxeurs au niveau professionnel. Netio. Donc, en tout cas, conseil nga na pesa ya ngwana. Tika ba délire, yo ko sala délire na ndenge moko boye pour eseki sabatu. Mais au bosani ki eloko ani tikali. Et tikali ko tikala ko tikala. Jo oya yo pe ko ekoma. Ba osala on pe kaka yo. Ya on lo ba congolais to meka moi ko kolongola ntima to longola nketo. Niveau oyo ndeko na biso dash aza nango eza niveau supérieur. UFC yo bina combat na zu combien? Ndeko na nga. UFC level. UFC za level. Na combat na kaka ndenge ndeko wana nkala a gagné ki ndeko na biso dash na kao ba pese $50,000. C'est pour vous dire que non sur lundi commentaire ya ba risque babi et loko a bête qui wana eza parce que moni dash aza fort aza nyama a résister qui ya moni noko na landa ke lisusu. Vous comprenez? Donc ça veut dire que qu'on a besoin d'achat aza nyama kozonga na tongo zonga ezaka et ozala dégâts. Ya moni IFC pesi ndeko wana $50,000 pour na kaka lokolo a bête qui wana. Ozoka bandeko na ngai. Donc ndeko na biso aza fort. Ba lobiango ba risque ba lobiango le na ba journal risque ba lobeli yango. Donc ça veut dire que ndeko dacha aza na niveau moko lisu aza na niveau supérieur. On comprend donc voilà. Yango kandi na lobe na ba sommaire to lobela makambo na nyoso tout. To pesi conseil na ba congolais nyoso sportif nyoso tout ndeko na sportif azo bunda même si bwana rando boboto en tout cas, ça a une attitude moko ya ko soutenir parce que ça m'a un drapeau. Ozomona ba bavure o babiloko tozomona yango to mona to moni ba moni congolais effigie ya président actuel pour ani naza manipuler. Yango wana manipulation bandeko nanga congolais to ebité to loba nini pona ba congolais to loba nini pona ba congolais. En tout cas, merci beaucoup na batu tout bozaki attentif ya kolanda. Vraiment une mission na biso global sport to komi déjà vers la fin. To komi da ko chiter donc on a ko chiter siko na banga na ngaka ndenge zalaka. Na bandi ko pesa ba mbote bongo na Alvin de Moscou, JD Baba Mbata Mbuta. Donc Marcel Kachina na Bordeaux. Na bandi ko tanga mukuna na ndenga Belgique na moni Alpha wa Kumpala na moni Debs Debaïcha Moussamba, sans oublier Patrick Badibanga, le traumatiseur de Paris, donc Arnaud de Kalonji, Moutoumou Kouabou, Emmanuel Kaniki, la foudre, donc Waneza Bayangaï, il y a pas l'information, il y a nini, donc voilà. Yo peux souligner Babouaka, yo Bengara Komaka, to comprendre que vous avez biso même moral. Si vous avez biso même moral, t'es au bois côté. Donc voilà, na moni kota Canada kuna M Solo, na moni M Rémi, na moni Joli Moussamba, M Gogo Golba, na pesi no basalam ebele na ndenga Afrique kuna na moni Levater, ba petit nanga ya Palin, Mika Ekon, na moni pe donc petit nanga LG bientôt là mabele, yo yebi petit nanga toujours même moral. Check. Donc na moni maître Kiangata donc depuis banda loana na pesi ba salam côté zali donc wane boza yanga na ebité na on a bois quitter quoi sans oublier Nifa Ndombaskin donc petit moazo réuni na ba kwena ye donc ba mbongo ebele ba lix ya dégâts donc ba big salam côté zali donc ba plein de bonnes choses côté zali na moni bana mai tout ya Moscou donc ba salam côté bozali même moral toujours donc Azmak donc motona mbindo donc na moni Dino Mulopwe donc Koko Kachama donc on a toujours batu nanga ya Palin o ezala maman li solo par rapport quoi to pesimino ba salam bo soutenir toujours émission Nabino, chaîne Nabino, donc Global Télévision Moscou. Bozu ba message, bo partager, bozu message, yo peut partager en haut, ça la biso vraiment bien makasi. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement dans la édition Nabiso Moussou comme d'habitude, sans oublier
M17 Kitenge Impact check Shembo Dinga Toros Moscow.